Soraya, tozali wapi? Tana Masikita. Masikita. Awa tozali tout justement na se ya Maya Zelo, tout droit ya Ipene. Tout droit ya Ipene. Awa tozali na quartier Général Maele. Général Maele, apparemment Masikita, quartier Congo, Général Maele. Maele. Asombo le beti banda wekendaka. Quartier la Raboye, papa journaliste. Quartier la Kapenza kitoko. Voilà. Banda ko yala ki omona o. Yali banda ko yala ka. Na moni béton. Banda ko yala ka tina ngambwana. Na mbula ne msasali nyonso. Mbula soke beti tolala kana bisote. Bola la te? Tolala te photo veille. Mbula. Photo veille. Na butu soke beti. Mama sa kala la te. Tolala te to veille ya mai. Tant tolala ka. To eba tempo zo beta. Mbula no beta. Ando beta bato rabala ngamba bato bazo ganga. Abiso kasika ka bitumba. Zekinde mbula. Biso tolala to sutura boye to komina na libulu kuna na se. Batumba mo ba loroti biso ba matisi biso ndonda kuna bango. Ngala la mo kina bi to komi ndenge nini. Apa bi bochola kina mai. Bochola kina mai. Na bilona biso kenda. Na banda watu msusu kena na papa mo buta chola kufa amona te na likolwana ndako yalaka ndaku ekenda awa ndako yalaka ekenda opusa na ndako yalaka ekenda tikala na ngokabo siko tangu yozo tambola tokomona bakunune bebe awa bakunu bazali ko ya solo bazali babata magao bazali atana moi biso ko tozo senga ta la police bachape awa ekita koto mainde eyeko buka buki boye omoni batu nyonso oyo bamizala leke awa bakenda ebele bakufa na kati ya bacongélateur na kati ya mai oyo na congélateur bakotaka na kati ya mai na kati penza bato bakufa batiola biso toleli nde leta ye aye kosala boye aye kopesa basali boye batia terrasse ne ya moni obiso totikali boye ne basali terrasse ba ko combattre érosion et bana ko buka binoti loko na ko senga na fachi béton président de la république obiso to voter 100% sécurité kake ya la awa bino mo papa bozo mone komi zamba message na ngai papa Fati Béton yenda za papa to tshemutema voilà. Voilà ça papa oyo azo simba Congo na biso. Tolingi atala na biso likambo ye liboso ya terrasse oyo atala quartier na biso atala biso quartier oyo ata mwanzela epesa biso mwa na prévision pona ko kita ko zwaka ba moto mwa mituka poto za mwa distance na Ipene voilà na Ipene to za mwa distance poto mataka makolo papa tozo kolela ndako na ngai yango tala ajo na zali ese na kogi ko ken vani so na ndako a mwana ngai mobile salamati soki ndako wana ekei na leli ebele herba ndako ekei herba tini bato baya ko sala boya ko zwa lopango oyo bopesa ngambongo balobi batini biso pona mapango te pona ndako bakokoka te mokonzi mboka ase biso ka prince exemple ça c'est biso prince quartier biso bon libala soki za côté papa photo longwa wa to matana Ipene na makola ata mobali alati bien ata mobali alati bien moi ça alati bien to mataka na makolo kaka papa tsa soulier na maboko kende ko lati yango na salle biso ko sala fête soko tseka soulier aw tango ko dina la terre se qui merci na confiance pe na fidélité. Bonjour, bonsoir, ça dépend elle que vous suivez une très belle émission boyebi ke biso na pièce télévision Congo diaspora tozala bongo juste ko sala bino ezali bongo ba découverte tozali bongo précisément na commune ya Ngalema na quartier au Congo wapi toyeko lakisabino lolenge kani population congolaise ezali ko vivre bongo na érosion makasi banda ku bongo et ba vraiment na ko kenyene sika o to moni pe ba terrasse ezali bongo construire rolinga to sola na population elongo na Aristote Ndomele wapi ezali bongo na sima caméra grâce na ye azo sa kenga geti samba na kende partout ça qui na beta pe kokoko na pesi ba mbote ba tuno surtout ba linga biso bato ba se plara pe na chaîne na biso kuta na biso pour la première fois abonnez-vous partagez likez ko za la penda plaisir makasi na rolinga
naloba mingi te mais tokolaxa bino lolenge nkani bi tosali descente na biso awa na quartier Congo mpe tokosola la population bakopesa biso mayema surtout ezali koleka na oyo esika lolenge nkani bango bazali bongo kovivre souffrance nini oyo bango bazali bongo kobika solo na quartier na bango ya au Congo. Nakosepela Aristote Nombele ngana yo tokende tosola la population bapesa biso ba précision détail toleka. Mama Moune. Mbote papa comment on nani? Mbote papa journaliste comment on a Danga Dawidi. Danga Dawidi. Danga Dawidi, yebisa biso ozali habitant à quartier oyo. Ouais. Ato ozali wapi? Awa to ya na quartier Général Maele. Général Maele apparemment Masikita okay. Quartier Congo Général Maele. Maele. Donc ezali ba quartier oyo érosion silisi yango. Érosion. Ah érosion okay. de pandi biso boye papa journaliste ndongo somona
ewuti likolo na masikita ti ndenge ezokita ti ndenge ezali kokita betela biso yo ozali moto ovandi ape na temps molai vandi na temps molai yebisa biso solo mpe bosembo awa ezalaka ndenge mpo lelo tokóma mpe boye awa ndenge eyali boye nyonso oyalaki bandako bavoisin no bazalaki awa bazalaki bavoisin bayalaki toyalaki awa dongo ozo lumière nyonso oza komona mbula moto edétruire mbula nde moto asali biso boye bandako eyalaki awa ozoleka awa ti okokita na se na mai bandako eyalaki papa to mbula ememi bavoisin na nyonso tu epanzi bango mbula mais grâce ya nzambe moko takufa na quartier oyo awa moko takufa yo ndako ezali bekendaki ndako ezali ekenda te sikoyo olalaki olamuki omoni ke bavoisin na yo mbula ememi bango esalaka o ndenge nini esalanga motema pasi tokendaki mpe tokutani na bachef de quartier tosololi na bango baye batali bon baingénieur otango baye na memi ingénieur ti epa na ngai abi te papa lala pongi na yo ingénieur na kombo na ye nzau abilala pongi mpona lala pongi na yo kokipe te nini te tokobongisa ti lelo nayali na nga normal mai mpe etungisaka ngai wala koto na yo mai etungisaka yo mai etungisaka ngai me bavoisin misusu ya likolo kuna babima mai etungisa bango bakenda topanzana quartier alaka boye te papa journaliste quartier alaka mpenza kitoko ndenge boye bandako yalaki omona o yali bandako yalaka namoni beton wana bandako yalaka tina ngambo wana na mbula nde moto asali nyonso mbula sikoyo esali nyonso mpo na yo ozomona évolution ezali bazobongisa quartier to l'état sundoli bino te l'état sundoli biso te tosepeli makasi na ndenge asaleli biso terrasse akanalize mai ya terrasse mpona érosion akanalize yango kitoko biso me moko mpe tozolandela tozomona ezokoya ntina mai siko dérangement eyali te soki bakozonga bakoki kozonga mpona kofinir bablo ya mike mais quartier esengi kaka tozala po ekomi zamba lokola mboka ndako moko awa moko likolo ekomi zamba lobi bokoya lobi ya papa journaliste oyo babomaki mutu bwaki ye ekomi zamba insécurité ekomi zamba esengi bato bazonga bamonaki voisin na yo papa Jean azongi o papa Manzenzama azali wana o papa Ndomele mpe azali wana bango tu batikaka yo moko sa moninga awa kaka omona na likolo wana ndako eyalaka ekenda awa ndako eyalaka ekenda opusani ya ndako eyalaka ekenda etikala nango kabo siko ntango yo ozotambola tokomona bakulunu ebele awa bakulunu bazali ko ya solo babatamaka awa bazali ata na moi biso ko tozosenga ata la police batya mpe awa ekita koto toyeba ete bakulunu bazali fo tobima mpe mbango alors tala caméra message na yo ya motuya ezali nini mokonzi ekolo aza kolanda yo na minute oyo asimba nini euti epa na papa David eloko na kosenga na Fachi Beton président de la République biso tovota 100% sécurité kaka eyala awa bino moko papa bozomona ekomi zamba eyalaki mboka bato bayalaki tokosenga kaka na Fachi Beton papa ya biso asala kaka bato bazonga abongisa masikita baprotege yango bato bazonga ekobukana lisusu te papa journaliste ekobukana lisusu te tosepeli ndenge atiaki makadam epuis asaleli biso canalisation ekiti ti mai eloko tozosenga nde yango wana ya motuya merci papa merci beaucoup papa David merci Aristote Ndombe merci mbote mama komona onani koma na nga mama Jackie
Maman Jackie Mbote. Mbote papa. Bonne santé Maman Jackie. Bien papa. Yesa biso atozali wapi? Atozana Masikita. Masikita. Alors betela biso lisolo ya quartier oyo bandaka ndenge nini pe lelo ekomi boye. Pourquoi? Quartier papa. Ezalaki nango kitoko, ezalaki neti boye likolo wana. Awa boye za mai. Mai ezalaka? Mai nde eye kobuka. Ebuki boye. Omoni batu nyonso oyo bamizalaki awa bakenda. Ebele bakufa na kati ya bakongelateur. Na kati ya mai oyo bakenda. Na congélateur? Bakotaka na kati ya mai na kati penza batu bakufa batiola. Bakenda. Siko mai ere ye kobuka penza makasi yango omoni esalami terase ya munene oyo boye. Esali boy epanzi batu nyonso o bazalaki boy bakena na bango. Donc ce total malamu Maman Jackie non surtout ezaki na ndako. Nyonso eza bandako bana mai kuna ti ndenge mati boy ti ndenge ke boy etikala erosion boy ezali. Bandako batu bazalaki bandako ezalaki ba voisin no bazalaki awa. Ozomona te bandako. Bakena na bango. Bakena. Batu bakufa. Batu bakufa. L'état zoka eli kamana eyaka l'état erayaki awawa ayebisaka bino nini? L'état ye biso to leli nde l'état ye aye ko sala boye aye ko pesa basali boye batia terrasse nde ya moni obiso to tikali boye. Ne basali terrasse ba ko combattre érosion et bana ko buka bino ti. Mais le quoi bazo sala pe boye Maman Jackie est-ce que ceux qui mboule beti bozaka malamu risque ezalité bozali batu ba vivre na séjour ya esprit de mort terre. Bon biso lokola to mesani to yebi awa mbula soke beti to lala kana biso te. Bola la te? To lala te photo veille. Mbula. Photo veille. Na butu soke beti. Maman Jackie la te. To lala te to veille ga mai. Siko awa ndenge basali boye ezo déranger te mais omoni ndenge bate mai ezo tiola ma ezo sala mabanzela mais bazongele de suso ba osala les suso bazongele suko sala travail bazongele sala mais oyo awa na likolo awa ndenge etikala ki wana balobi nde bakoti deja ba demande mais na basalite nanu basalite mai nde ezo déranger biso. Alors Maman Jackie okota la caméra yebisa bakonzi ya mboka oyo ezali penza souci na bino ba habitant ya Masikita a posa na bino majeur ezali nini otali caméra oyebisi bango. Papa tozoko lela ndako na ngai yango tala ajo nazali ese na koki kokende vani so na ndako ya mwana ngai mobali esala mate soki ndako wana ekei na leli ebele bandako ekei batini bato baya kosala boya kozwa lopango oyo bopesa ngambongo balobi batini biso pona mapango te pona ndako bakokoka te bopesa mbongo te balobi balongola kaka ba oyo bamoni mendako wana bakopesa ngambongo te siko baya kobongisela biso nde batia terrasse na place wana batia terrasse po biso tozala calme posa na biso eza posa na bino baya kotiela biso terrasse na avenue batia terrasse ti mai nete batie boy mai ewita likolo ezokita ndete terrasse tina ndenge ezokita tina ndenge ezokita wana ezali souci majeur ya bahabitant oyo bazali kovivre na Masikita pe Maman Jackie yazali moko ya moto azali azwi charge ya koloba ke souci na bango ezali ke bakonzi ekolo botiela bango oyo ezali terrasse likolo po mai ezali kodéranger toujours bandako na bango soki butu ezali ko butu mbule ezali kobeta balala te bali ko veiller to veiller mai. OK, merci beaucoup Maman Jackie to kitili sto sur la paix na ba ndeko so pesa biso ezali bo ba précision détail. Le message est passé. Merci papa. Merci beaucoup. Bon yo za quartier là où yo biso to za ba lebena yaka bo to kutana wa
Mbote ndeko. Mbote. Comment on a ndeko? Soraya. Soraya tozali wapi? Tana Masikita. Masikita. Yebisa biso soki mbule beti. Eloko ni elekaka après avoir mbula kobeta. Mbule beti banda wekendaka. Tozaka na pesa kutubacha episode Prince Koto. Prince yao. Banda kwekenda minyao. Yeah. Ya bino pe kenda? Yeah. Ya solo ndako ba Soraya kenda. Oh, ekenda kana no beti la biso lisolo. Ekenda no ndenge nini? Tozala na kati ndako mbule beta. Tozala kutolala. Na butu? Na butu tozoyeba te ndako echoli. Oh. Bato aseba nde bazwa biso. Na yo po dina na kati ya libulu. Beti la biso pena bien bato bata la biso bakonza mboka bata la biso beti la biso lisolo nongo sola baninga na vraiment ke ndenge likamane yela ka bino ezaka penza ndenge nini expliquer biso na mulai. Loba. Likama tan yela biso. Parce que tant to lalaka. Tu ba tempo lezo beta. Mbule no beta. Ando beta bato rabela ngam bato bazo ganga. Abiso kasika ka bitumba. Ezakinde mbula. Biso to la to sutura boye to komina na libulu kuna na se. Batumba mo ba loroti biso ba matisi biso ndonda kuna bango. Ngala la mukina bi to komindenge nini. Après bi bochola kina mai. Bochola kina mai. Na bilo na biso kenda. Na banda watu msusu kena na papa mo buta chola kufa amona te wow maintenant on a bino mutabunga za quitté gloire à Dieu. Alors lorsque vous vivez événement wana lelo quartier Kamet au monde ba otonga mais souci na bino ta ke yo zali lenge ya awa Soraya souci na za kapena ni basa ne sika oni na quartier na bino tana pour ça va comme c'est son plan bâtir biso Prince Kota. Alors au tali caméra yebisa bakonza mboka posa na bino habitant koto o mokonza mboka sa na bino nini awa otali caméra mokonza mboka ase biso ka Prince pour ça ça biso Prince quartier biso bon toi na souci ana. OK, merci beaucoup ya Soraya. Merci. Mbote papa kombo na onani? Kombo na ngai papa Mafukwa Tontolo Manase. Totolo Manase Mafukwa. Mbote na yo? Mbote papa. Yebisa biso ozali habiter quartier oyo. Ngana za habiter ya quartier Maya Zelo. Maya Zelo tozali wapi? Awa tozali tout justement na se ya Maya Zelo tout droit ya Ipene. Tout droit ya Ipene. Apparemment ba quartier zali sika open na mwa mingi ba quartier Congo Masikita. Ezali ebele. OK. Yebisa biso ozali penza mutu avandi pena mwa mikolo ebele. Davandi wa mwa mikolo ebele. Yebisa biso zaki ndenge nini quartier zaka boye tout échanger. Bon, quartier na kalande ezalaki mwa mabe. Ezalaki mabe. Quartier mabe. Ezalaki penza développé te. Mais sikoyo na mbala tango to monike ba nani ba chinois baye ko sala biso terrasse oyo yango to monike moi développement na quartier na biso ezokota moi développement ezokota sikoyo tozo mona moi quartier ezobongana malembe kaka to sungana ba msuba obi ke quartier ya kimalamu mbula ne bebisi quartier yo lobi quartier ya kimabe lelo ko malamu bon na mbula wi ya solo mais na question yetali quartier penza po quartier ezala ka développer ndenge toza na nzela mituka ezokota to ba moto ezokota mais biso quartier na biso depuis butama ba mituka ekotaka te ba moto ekotaka te po ni banzela ezate toza na nzela ko kotela mutuka wate toza pe na nzela ko kotela ta ba moto ya pamba te voilà mais sikoyo to lobaki na ba nani ba shirake no fale bo sa tango zo sala terrasse oyo bo profiter bo sala biso ata mwanzela ikoko ko pesa biso privilège po toza ka mwa ba moto toza ka mwa mituka mais wana nyo se sala mité basali kaka mwa terrasse sili après bakena bango. Alors na ka érosion et banaki nini érosion beta bino makasi érosion oyo vraiment de eutaka na seboy tala côté utaka tala terrasse côté kenda voilà. Alors érosion oyo e bandaki penza kuna koyana malembe pu tango komi kaka likolo bisuka bisika maye banda voilà maye banda ka awa ale érosion sikoyo e côté na se terrasse oyo eza peut-être troisième fois batongi yango troisième fois ya liboso ya mibale ya misatu premier tour tango batongi papa mbule beti ya makasi terrasse e panzani nyonso ekeyi mabende biloko nyonso batiaki ekenda ya mibale lisusu ba chinois baye kotonga lisusu tango batongi esili mbula lisusu ya makasi beti ale amemi lisusu nyonso
siko oyo nde ye kotongama na troisième fois nde yango esimbi mwa muke te mena ndenge tomoni ke bambula ezobeta nani bazotia yango mwa entretien tomoni ke esimbi mwa muke efandi po mbula ne mutu ebebisaka mbula mpenza soki ebeti makasi bamai eutaka yo puiske ndenge toza boye baterase nyonso eza likolo direction ya mai eyaka kaka koto soki mbula ebeti ya makasi ekokitagwa ekotu okomona le donc aso mbula ebeti nyonso to etondaka na ebale mai ekitaka risque na butu mpe soki mbula ezobeta osali erreur operdre bomoi. Alors yebisa sikoyo bakonzi ya mboka oyo baye kodirige biso badepute bovotaki bachef du quartier babourgmestre na yo na yeme mwana mboka fati beton message na yo ya motuya ezali nini mpo na quartier na message na ngai epa papa Fati Beton ye nde aza papa totie motema voilà mpo aza papa oyo azosimba kongo na biso tolingi atalela biso likambo ya liboso ya terase oyo atala quartier na biso quartier oyo ata mwa nzela epesa biso mwa na prévision pona kokita kozwaka ba moto mwa mituka poto za mwa distance na ipeni voilà na ipeni to za mwa distance poto mataka makolo yende aza papa to chabe biso nyonso to vota ye to chaka ye motema bon lokola ye azake aza soutien azo soutenir biso to lingi atala biso quartier ya Maya Zielo tout droit soko zu général Mayele okiti na se ya biso awa batiela biso ta nzela po epesa biso prévision ya kozwa ba moto mituka awa na kati ya mai kozwa so baseli bino nzela ay ko faciliter bino bokende pe prince ya Delvaux voilà et ko faciliter biso et ko faciliter bino bokende pe ipenya danger et ko faciliter to mona wuti njola ni basala pe na ndenge ya sima na bino et ko faciliter biso na bakamwana nyonso et ko faciliter bino na tawana tozo komona ke quartier ko koma développer mais ndenge toza boye vraiment toza sous-développé pour moyen ata vélo ya pamba ata vélo ya za koto bosaka nini libala soki eza koto papa foto longwa wa to mata na ipeli na makola ata mobali alati bien ata mobali alati bien mwasi alati bien tokomata bana makolo kaka papa tia soulier na maboko kende kolatela yango na sale bisiko kosala fete soko tieka soulier awa tango kodina na terase tui omususu okomona semele ya etikali na kati ya potepote. Voilà. Alors papa apesi biso ezali bongo témoignage moko vivante bazali bato babiki bane belé vraiment na o esika bo ki basengi basela bango pe prince pona ko canaliser bango baye ba kosala bongo ba déplacement na bango pe aleli mingi na bakonza mboka a besoin quartier na ye ezala bongo développer quartier ezali sous développement parce que ye moko pe biso pe awa na kati ya quartier o toza na école toza na église awa na kati ya quartier Maya Zielo toza na école libulu te leki libulu mati na mwa bandako toza na école na biso ebengami na institut Saka 1 epe Saka 1 tozwa arrêté depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui l'école na biso eza mécanisé te ba enseignant bazokima donc bana balingi école bazotanga bien mais siko ba enseignant bazokima pona nini ba enseignant baza payé te voilà ba mécaniser baza mécaniser te balobaki na bango na gratuité eza na gratuité bana bafutaka mbongo te baza na gratuité penza bana baza mécaniser te baza mécaniser te donc yango pe tozolinga to ya papa ya papa Fati ata la biso pe makambo wana lisusu po bana soki koto yo eloko ezobikisa bana biso wana ne école wana soki mbule beti bana bako komata koto te baya kotanga bango nyonso batanga kaka l'école wana. Ok, merci beaucoup. Notre papa, le message est passé. Le chef de l'État va nous suivre. Peu ba konje belé, ba député, ba vota à ba Orlando Bisso. Ils message na yo fort. Au bendi, ba konja moka matoi, ba bongo na koluki. La bino, ils solution na voilà. Solution kayangwan. Merci beaucoup. Le message est passé. Merci beaucoup, papa. Nzamba pambola bino. Amen. En tant que je suis pasteur. Amen. Pasteur. Nzamba pambola bino na musala na bino kitoko. Merci beaucoup. Ekende liboso zonga simate. Amen. Ok. Yangwa to sengi.
Merci, boyebi ke bozaki belé vraiment on a biso na émission na biso mokolo lelo na yebi ke boyoki o ezali bongo ba différents points de vue ya babita ya quartier oyoyo esika wapi tosaki descente na biso ya mokolo ya lelo na yebi ke population eleli beaucoup plus na bakonza mboka koyeba solo kolukela bango o ezali bongo solution na likama maye oyo. Et puis, on a comme la bangona esika. Alors, commentaire beaucoup plus que ça la mais kasi, bakondiambo kato barake, population o ba vote rabino, bazali bongo ko vivre solo na souffrance ya makasi nebi ki bozaki belé. Merci na bidon la confiance pe na fidélité. Pour la première fois, abonnez-vous, partagez, likez ko la bongo plaisir makasi. Merci na Aristote Ndombele na sima caméra. Merci na les rois Kundi Bilele pourquoi pas na ba fanatique comme les bongo PSB télévision Congo diaspora to kutani bongo à la prochaine. Merci. Bye.